esili wa butela mwasi na batukuwa ko motunda déjà à partir par ko matalia américain te tezaka coïncidence moi sinanga yaki mariage ya ndeko na ye OK tant aux visa tant c'est aux visa bi non deux fois zelanga c'est tout fait normal moi sinanga azelanga tout monana donc voilà mais ngana ya musala ouais no yene ko baka ote mutu mutaki na ndenge na ye te ngana ya musala bakanga toi doit monica fleur surtout bisous ana et matina toi papa nyonso kaya et là il surprise à cela ngana comme toi surprise ah bon ouais moi sinanga la surprise fort ouais donc tout ça respect à Batou, et puis savoir vivre, et puis bon, respecter Batou. S'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi. Mais il faut que on a qui. Mais qui est là? Donc, comment on va dire? Tout est changé. Non, c'est là-bas. Non, c'est là. On c'est là Congo. Congo. Ali Misangai dans Osalabiso. A traumatisé biso mingi. Oui, na Paris awa, omona kimi o raisonner nyonso mbala moko. Mais kuna na kinyo fana mo mkie boye. Mai yango yo kombo na ki, pilipili na ki. O zonde nini? Double mbala moko. Jamali bisa Congo o sala biso. A traumatisé tout ozali. Mais est-ce que président il y a women show et ça Jérémy Chabani. Il y a tout attendre sur début 6h. Ti le tongo. Papa différence c'est ça ba to maboke wani mtu humoriste mtu soza nani comédien mtu soza artiste comédien siko Jérémy azanani ye ataka englober nyonso wana englober nyonso ya a mystique finga ya finga pas soni ada patron ya ba communauté a patron ya industrie ya communauté ya Kishasa patron comme les Zali président Fido c'est un beau Zali attends comme c'est quoi Jérémy Chabani Zali patron et industrie ya comédie de la RDC nga moko na bino mwana poto na tia mama na ngai na misunga na homme de veillard lelo na kiti Kinshasa pona mona esika na tia mama na nga bandeko naza étonné omona ke misunga eza kaka homme de veillard te baza na hôpital na munene na kati ndenge ka tozala na poto eleki ku na poto parce que awa soki mama na nga ninga belaka motema ninga belaka ba tension soki asali crise na butu ba médecin baza 24/24 na surveillance ya mama na ngai ndenge mama mesana balambele bilo mususu ba Thomson ya mungwa awa bazolandela alimentation à 100%. Babimisaka bango bakendaka bazo bazana home cinéma awa batalaka télévision 24/24 pour eza awa naza vraiment nesengo makasi ya olobake mutu nyonso alingi mama na vivre longtemps to papa en tout cas pour nanga misunga esungi nga makasi ngai mama madokia nazali na esengo mingi banda papa Simon atindanga na homme de vieillard misunga santé nanga ezalaki déranger chaque fois pona maladie oyo nga nazalaki na yango kopike ba crise pamba na pikaka lisusu ba crise te pamba te soki santé déranger en tout cas ba docteur baza présent pona kosala suivi soki na yoki kaka mal à l'aise ba palpite bala moko na fini bouton docteur bala moko na porte aye kosala na examen ayeba eloko nini eza ko déranger ngai toko déjeuner bien en tongo après midi to lié toza pe na ba distraction na biso tozali kotala tango nyonso na télévision basokipaka na biso bien ba docteur 24/24 bazali kosala suivi yango wana nazali kopesa merci pa ya papa Simon benga tindanga na homme de vieillard misunga kombo na ngai ezali Jansi je sais que bani passé bani robomonaki na pasaki ba émission na ba réseau pona koluka lisungi na ba difficulté komelaki ngai ya santé maladie ya cycle tumisaki ngai mingi vraiment na kokaki il faut vivre te na lansaki ba pelle kasi na zwaki lisungi te grâce ya Dieu na yeko kutana na lisungi ya prophète Moïse makoma ya Ozana ye azwaki ngai ayaki kotika ngai na homme de veillard bon na homme de veillard wana lokola bazana clinique na bango na kati vraiment balandeli nga ba soin nazaki kosala ba crise na semaine 3 fois kasi depuis na komi na homme de veillard awa 2 ans yango yo na vandaka awa na liaka awa nyonso yange dekelaka nga awa na sala ka lisusu ba crise wana te ba médecin ba
bazolandela biso basoin na ndenge esengeli lokola négligence ezalaki makasi nazalaki na basoin te nazwaki négligence na lisu ekufaki ngai donc na ye awa na homme de VR batali autrement ya kosala eza te déjà lisu ebebaki mais awa suivi ezalaka tout le temps nabela te basalaka biso bacontrôle ya baglycémie na bandaki kosala ba HI bao bayebi baproblème ya sucre bayebi ba HI wana c'est que sucre ekomi na baniveau ya likolo parfois nazoyeba te masuba mbala moko ebandi kobima to ya glycémie ekozalaki kozala nga likolo mingi nazongi lisusu na gentil ya kovivre na mokili mpo na perdraki espoir misunga homme de vieillard ezali kaka mpo na mikolo te bakota na homme de vieillard bajeune mpe bakotaka bato AVC basalaka babesoin nyonso na nzoto mpe bakotaka bato baza na handicap bakotaka misunga homme de vieillard c'est pour tout le monde. Polo likamba welaka te polo bordo pasalaka kwede te Abidjan DJ maison awa toza chez Maman Nicole Malonga Longonda Mwasi Nzambe à Château Rouge yokozonga bongo te toye Château Rouge tosala bakusa omoni awa toana Château Rouge soko yokozonga bongo te mposa baproduit ya Maman Nicole awa nga nalingi navimbisa navimbisa te eza bachiffon na tie ote chiffon na tie chiffon sikoyo nalingi nazala nango naturel na place nake Tunisie comme olobe nanga ke pa Maman Nicole BBL te bapomade eza baproduit onde Château Rouge baloba yango Château Rouge okitika na métro la libula métro mbala moko awa bakomi wana awa toza namoni yango bazalaka bafana lelo bakomi awa toza awa nyonso kozwa magasin kitoko propre Maman Nicole Malonga yeyo voilà, vous allez à la maison à Toza chez Nicole Malonga à Toza, comme on dit toujours. Alors, Toza, la spécialité dans le produit à Toza, pour la grossissement à sein, fesses, mollets et hanches. Là, Toza, l'examine juste produit à Toza, où est ça la marala, coco et angoyo, où est mibali. oya basi pona kovimbisa nzoto na sima pe liboso oyo ezali ya mibali pona grossissement ya 3e pied na bandi comprendre awa tozali na produit awa toza oyo esali na laboratoire mundele oyo eza pona bapapa pona kovimbisa 3e pied pona kokolisa yango pe en même temps oyo eza pona bamama pona kokolisa sima pe tolo alors tozali lisusu na baproduit oyo elongolaka batampon soki toye malamu tozali na produit oyo ezolukama mokili mobimba produit sam tozoteka yango awa tozali na collaboration na production nango oh ba producteur nango basala yango depuis Corée ezotekama awa na Château Rouge tozali lisusu na albitin utaka Thaïlande pona ba spécialité ya makambo ya loposo na lenge ya ba tampon ba mama o ba lembi ke tampon elongwaka te tala ba produit na bino o esengeli moya koluka o bazoluka tous les jours mikolo o nyonso bazolela produit oyo ezobongisa bato yango oyo alors tozali lisusu na oyo sili crème oyo elongolaka mpenza batache na elongi somba ya original ngala bino problème ezaki original maman nazotela te papa naza na problème onde naza boye papa na biso azokomisa nga lisusu te baproduit yango oyo ya awa toza mpona force ya mibali alors bamama oyo baza bapapa oyo baza na problème ya hémorroïde éjaculation précoce faiblesse sexuelle baproduit yango oyo nyonso yeyo légende ya bafese légende ya bopikili ya bopapa Maman Nicole Malonga nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Oh, papa allez ma vanne. Ouais. Ah, Ubimi. Nabimi, tout ça. Tout. Ouais, tu bâtiment tout on a Paris, de la caca. Donc tu es dans restaurant Paradis secret. Papa Paradis secret. Dans la rare. Chiquito Paradis. Chiquito Papa Paradis. Ah ouais. Au 104 Ndéni.
Ah, kitoko. Ah, puis na bato ba noble, ba kolia ba excellence, bato nena ninge ba kolia la paradis secret. Mais sinon santé pepele. Ils ont les cas bien plus à ces jours. Ces jours ils ont les cas très bien. Donc la PC merci na batnanga surtout donc ya Willy Musheni Kodamboka plus 243 Yanga formateur à ma boss. Si vous avez ta fondation Willy Musheni. Donc donc nous monde bien. Asunga donc continuer toujours comme ça. Donc plus 243 il y a Willy Musheni. Biso dans sur Paris mais to melate et bi kila kinto omona na ndengo esenga eto kuta na to kuta melato ozonga no to zonga to papa de sili wa kuta la moi sina batu ba ko motunda déjà à partir par ko matalia américain des coïncidence moi sinanga yaki mariage ya ndeko na ye OK tant to visa tant to visa bi non donc fois zelanga c'est tout fait normal moi sinanga azelanga tout monana donc voilà mais ngana ye musala donc yene ko baka ote mutu mutaki na ndenge na ye ngana ye musala bakanga to do monika flair surtout bisou ana et matina toi papa nyonso kaya et ça y surprise à cela ngaza comme toi surprise moi sinanga la surprise fort donc tout ça donc le 25 juillet dans le nouveau casino de Paris dans Batno Soboya Tozawa voilà Patrick Maloavengi Patalio Global Express to le qui on a Patrick Maloavengi Nteta Baouba agence sûr Otier aux huiles on est ratarata Masola agence les années Global Express Patrick Maloavengi Global Express Tietembe au Moniango voilà donc comme Oyenayo qui s'appelle la morale pour calmer bozo buka obuka Paris ba doit aussi la bonne ningisa non to ningisa encore ba doit dire ka après finalement ba ina ba caméra basé là basé to na aigle j'aime Chabat moi me kila nyine moi mo bien la ramé minga na Paris Amemi en France. Bandele loko ana. Amemi en Paris, amemi en France. Oui, binde ti batu tout maloba baloba ki. C'est comme si batu ko molemba. C'est quoi après aba loba non ni nyam. Tozana nzele zamulai. Nzele zamulai. Ba et après pesa. On le voit on mostre et après zali. Nzele zamulai. Tout le monde va ngalo papa la mikiteze. Papa la. Papa la mikiti par rapport à Nîmes. Ils ont ça. Bato moi muke. Bato babosa ni oninga nokamo bato afanda poto. Halo ba mukonza moi muke. Mais tout ça là quand on est chef d'entreprise. Oui. Bon exemple la liboso na travaille pas moi na muke. Exemple la liboso na travaille pas moi na muke. Oyi nasuki. Mba liboso de travaille pas moi na muke. Ilingolo banio kana lobika eza ba liboso tona travailler pas moi na muke bato ndoka insa groupe Simba nde mukolo no pardon bandoka insa groupe Simba mukolo no non président me groupe Simba non groupe Simba papa nanga aza mukolo nanga OK bola bimba liboso to travailler pas moi mukolo ngalo bande na lobika mais c'est ngozani na lobika on l'a dit moi na muke au travail moi na au travail pas moi na muke on mi kitisi ya na lobby ezamba la liboso tena travail pas moi na muke pas groupe Simba na travail pas moi na muke nga na oyebate na oluka Paul Mwamba na oluka Dizula na oluka shikito bapate nga na oluka na oyebate na luka kaka sike bato bakomi nga na komate nga na oyebana nga te mutu palakisa nga makambo Nicolette lelo na sollicité na oyebane Nicolette lelo Nicolette lelo pesi ombote mingi voilà mutunanga voilà tunanga yayo za wapi tobeta mwa boye tobeta voilà mutunanga voilà mais ya Willy Musheni tozali na Paris ya solo code mondial aozala na Paris azala Paris aozala na Paris
ya Willy so ozana Paris biso tozonga le 29 tozongi ya Willy Moucheni code Mboka plus 243 d'habité à soto plus 0033 code mondial code mondial donc on a quand les dollars avec les euros code mondial moto moko bien au benchi banane kasi pour l'événement ba nous soboya le 25 juillet nous avons un casino de Paris, un nouveau casino de Paris. Nous avons un Bishop Koukeba. Bishop Koukeba, donc on est ensemble. Papa Missi, dans Bumbashi. Donc on est toujours ensemble. Ardi Lukangoy. Mon amba en avant. Alors ça va sur ma casse le niveau mon amba. OK. Alors ça va poubelle partout dans mon amba et puis alors ça la calamité. Alors ça va cours gratuitement. Donc hôtellerie, menuiserie, informatique, coupé couture, plomberie, nyonso, moyen locoté. Dans la Sainte-Africaine, calamité, beaucoup de gens ont bateau soutenir. Ouais, bateau soutenir bango. Ardi Lukango. Voilà. Paul Amba Bomoko. Amical Moamba Bomoko. Toya to mona. Dans Makambo son excellence Landry Bissidi Chilombo. Ndoya Mokonza ça. Son excellence Landry Bissidi Chilombo. Merci na Aigle. Merci na réalisateur patron Claudingandu. Leki moko bien. Manager. Leki moko bien. Mais JS net 11 hein. Mais l'école Aigle. Bon, les prix, les 2, on va les 3. Ça va bien classer prix des 3. Aigle. Et là, Nicolo Wakati. Non, mes félicitations, Nabino, félicitations à vous. Surtout, en tout cas, au niveau décevoir. Merci. Pati Mabana, ma collection. Petit Franca Mabana. Donc, ma maman Yolande, on a Diamant, on a Sion. Donc, on est ensemble. Non, il y a qu'un aéroport pour nous Kabouan, Nabino. Non, Kabouan. Chikito pays, voyez. Voilà, tout ça, on a un restaurant à Chikito Papa Paradis, mais tu vas sentir que il y a Willy Mouchen, il y a lobby à Kamabélé à Paris. Comment il y a Willy Mouchen à Abisso? Il y a Willy à Abisso. Il y a Willy Mouchen à Abisso. Code mondial à Abisso. Voilà, à Abisso. Ouais, patron là-bas on tout. Bah on a la mais bah il y a ça cause avec le patron là-bas il y a Willy Mouchen. On a la mais il y a formaté. Oh papa. Ba musicien, ba sanzambe, ba comédien derrière Willy Mouchen. Code mondial. Ah très bien habillé. Ah merci Picha. Oui, comme maman a charisme, il a été à Paris. T'es au Paris au Paris Picha. Au Paris. Mais est-ce que va y avoir un peu là-bas tout le monde T'es mettre là-bas on est aussi de mettre là-bas. Mais on va prendre na Paris quand on va temps au salle Kennedy bien pas au bien la biche. Bon, on a parlé à apprendre que baza respect à Batou, et puis savoir vivre et puis bon respecter Batou neuf là. S'il te plaît. S'il te plaît, excuse-moi. Mais il faut on a qui. Mais qui là t'es donc on comprend pas Angeli. Tout est changé. Il y a non c'est là-bas, non c'est là Congo. Congo. Ali Misangai dans Osalabiso. A traumatisé biso mingi. Oui, na Paris awa, omona kimi o raisonner nyonso mbala mako. Mais kuna na kinyo fana mo mkeboye. Ma yango yo komba na ki, pilipili na ki. Ozonde nini? Double maman ko. Nzambali bisa Congo o sala biso. A traumatisé biso na biso. Mais Paris ça non Paris c'est Paris. Paris c'est Paris. Na za pa ndoi na ngai Chikito Papa Paradis. Restaurant Paradis. Voilà.
restaurant oyo esimbi mikili yango oyo chikito papa paradis voilà paradis secret voilà JS Production eza awa parce qu'il a invité biso toza awa voilà rendez-vous babosana raté rendez-vous ezali le 25 juillet samedi oyo na nouveau quartier de Paris spectacle moko ya somo bosepela bomona makambo ne ozala voilà mutongo bolobaki ye azali awa mukalango yeyo moto abiko jouer te yeyo ati Paris liboso na bino mi olobaki ke yo chikito ngana ya Paris liboso na yo mais na comprendre te na komi Paris liboso na ye nani yango liboso aibi sanga ke chikito mo yo no ya pas poto liboso na yo mais na comprendre te musique fourmi na poto liboso na ye et puis ngana ma na poto na Air France na éviter yo Air Champion to Air ni na éviter donc on va devoir payer l'avion. Qu'est-ce qu'il y a? Pour ce Paris de Air France, il faut bien les coloter. Ils ont bon. Oui. Est-ce que mi va qui mon Éthiopien, pas Éthiopien les appelle c'est. Air France elle tout elle colo. Oh JS Production. Tout ça va boyer. JS sous Calia. Les qui la bino. On va porter parole. N'importe parole à Jérémy Chabani, artiste à Jérémy Chabani, membre de JS Production, ne travaille pas là. Il y a fait un colo. Bon, on a un sac à l'écoute. Sac à l'écoute. Oui, sac à l'écoute. A commencé à hériter Ouata, a commencé à bien qui tourne, a commencé à bébé Bouchou, a commencé à revenir à papa la bango. Poli, à du poteau, aux États-Unis. Na zawana na mukala Jérémy Chabani tibati on va tipe ça là na zawa tozo ngakin après tozo mususu awa to Belgique boza la boy toza oui parce que yo zami kila on comprend ega be ngami piché na est Belgique ben ngabito oui tu go filmer moi non c'est la bonne de votre trio photo d'actualité dans mon cas matière moi tu dis terrain pour les tu terrain pour les le côté tant monsieur le yé ta ega fani na business class est-ce qu'on a fallu pour pas la business class oui l'avion fallait oh star madame on a ketchup star madame abengi Sololi abina oui on équipe on est équipe abengi au salam lo ngaye après noter bien oui côté business class mbote oui après bien tika bien mbote il faut contribuer autrement à Sololi na mo ko jamoka Jérémy Chabani na ba moko obsité éviter à Sololi moyi Sololi wana et puis il qui na kimia mutu mo éviter ba fumer pété voilà les chevaliers après ça va fumer pété. Bon, le patron, on peut ça. Aigle va comédien bongo. A fait bien, on vous sauve. Oh, ça on va tomber sur geste, ça lui va payer ma salaire. Non, et dans l'enveloppe, il y a Pembe, enveloppe à quelqu'un mouké, n'a enveloppe à quelqu'un mounene. C'est quoi les chevaliers aigle, il fallait pour papier signer quelqu'un mounene. Et on se dit, il y a Yéna et Jérémy Chabani. Il va m'aller. Donc, au mondial, Bernadette Massengo, Yezo, la London City, donc mon Chiki de Paris. Ouais, je suis là. Et l'Ongo Chiki de Dubaï. Comme les Chiki de Paris. Mais ce classement, il s'alamique vite fait JS. Premier tour, deuxième tour, troisième. Pour le moment, JS Production a modulé. Un mois premier, un mois à critique. Si la mati, un mois critique. Bon, on va ça en modulation. On va les restes, va tirer les 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, DT, 3, 4. JS pour le moment. Avec Flèche le Colo, avait mis 7 personnes à Paris. Il y a Air France, et ça m'a noté. Ma chaîne YouTube, la Kinwana. Président tout chez YouTube un avion à quel voyage parce que Jérémy Chabani avait dit Flèche Licolo oye l'équipe na Paris pour louer appartement ils a plus de 6 chambres cuisine et ça na espace au fond dans nini ça m'a noté ma ministère pour tout à Paris alors au aéroport yo qui pas oncle Junior yo qui pas maman qui Jeannette yo qui pas tonton Richard yo qui pas Kabola Bongo bon
on appelle ça copier ma conférence de ma artiste n'a été. Parce que j'ai exposition et corrigé sur 8. So, mais bah, tu m'as comment boy. Je vais au hôtel, à Fanda, pas à l'aise. Dans ce que j'ai exposition à lui, avant spectacle, tu m'as tout été. Avant spectacle. Et ils ont le logique comme ça là. Comme ça là. Avant les 25, tu m'as tout été. À partir des 26, toi le 25, les 26, visite, Bandeko, oncle, ma camarade, les 25, les 27, les 28, tu as checking, tu as zoomé les 29, qui c'est ça? Moi, il y a des semaines pour oui! En plus, je vais faire. Oh, toi c'est bon, ok. Pour toi, il y a un paiement qui toque, mais. C'est ça! Oui, au Tikango. Non. Aïe. Picha, Jérémy Chaban a un garçon très compliqué. A compliqué Nicolas Théâtre. A compliqué Nicolas Théâtre. Moi, je suis président du groupe Bamboué. Je suis 15 dans le groupe. Attends, je vais te dire. Mais Jérémy Chaban a mis Jérémy Chaban a mis Brazzaville, Lubumbashi, Dubaï, Turquie, et puis pour clôturer, elle est à Paris. Donc, on va visiter, on va pas. Et on va assez vite. Venez Turquie, mais on doit remonter. Maintenant, on doit remonter. Maintenant, on doit remonter. Oh, oui. Dubaï. Ouais. Dubaï 3 fois. 3 fois. Turquie 1 fois. Lubumbashi 2 fois. Et puis Paris on a eu. Non, oh, vous allez comprendre. Monter là-bas, vous allez comprendre. Vous spectacle là. Oh, on a c'est quand tu vas l'embi. Parce que biso totobi système au sexe sabato. Nous sommes en théâtre pour un conseil, pour un émission au sécurité. On a dans ce là. Ma bien sûr, gâteau de Zawana. Koyemba, Jérémy Moazawana. Bon, amène sur le télé, ma peine, au sexe sabato. Biso tout aux alliés. Mais est-ce que le président, il y a Women Show et ça, Jérémy Chaban. Il y a tout attendre sur depuis 6 heures. Si le temps, on doit se garder. Au télé, mais on va quand même. Papa. Différence, c'est ça, on va te montrer. Wawani mtu msoza humoriste msoza nani comédien msoza artiste comédien siko Jérémy azanani ye asakasangisi englobe nyonso wana englobe nyonso ye a mystique o finga ye finga pa soni ada patron ya ba communauté a patron ya industrie ya communauté ya Kinshasa patron comme les ali président Fido c'est un beau azali attends comme c'est que Jérémy Chaban azali patron il y a industrie il y a comédie de la RDC ouais il t'a dit il y a une union sur Malamoko voilà rendez-vous acheter vos tickets nous sommes là pour la promotion donc voilà bafan on le savoir Boya Boseka. Nous avons un Wana Boya le 25 juillet, nouveau réseau de Paris. Boya Toseka. Là, c'est bien nengi pour la télévision. Le cas de Sami Angoyo Toseka. D'abord, c'est Isaac Ndouzi, la France Mboté. Mambis Mandela m'a posé fort tranquille Mboté. Jean Lof, les gars qu'on fait à Londres. Et puis, Bayo de Paris. Yoebi. Mboté Belé. Fortinan Zeza. Baïbanga. Mboté Belé. Qu'est-ce que vous avez? Voilà Paul, papa social. Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Babenge ba marié basi ba bili. Oh d'abord. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami te. OK, feti bonanga. Na si pas côté ni. Te kari. OK, feti bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokwana c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons,
vergetures, rides et poches. DC réparateur pour les traitements des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. DC cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie, toujours. Oh, c'est ça. Il y a dit sexo. Est-ce que ça? Voilà. Moi, c'est Azwaka. Ndenge na tambol pona lukayo. Ba singa utuza place obunga te batinga na adresse. Yambanga na nwe. Sango ndenge Panzani, Gladys Mala, Lafayette. Moi, c'est Azwaka. Ouais. Olongo na mambo exotique poto lia kaka awa. Siko ina mambo koli tande na koli na babi awa vitesse TGV kosa. Tenga na ye. Na boy ko bengo na téléphone. Na biso na mina benga yo. On préparer na yanga mona na miso. Batinde balotika bakoli message zo kene kitoko zo na koli na ngazo na koli na. Merci maman, merci. Est-ce que ça non sérieux là? Non. En tout cas, est-ce que ça sérieux makambo? Maman bakoli na ko banga. On tinda bo ba carton comité. On s'appelle na ba carton na yo. Ba carton ezali, on les a fret maritime et ça là toujours 45 jours par carton ezali. OK. En tout cas, à vitesse à TGV Kali. Si on avion combien de jours? 48 heures. En tout cas, on a un système express. Tout ça la renvoie 3 fois par semaine. Donc, tu allez mardi, jeudi, na week-end, vendredi ou samedi. Donc, 3 fois envoi par semaine. En tout cas, vitesse à TGV Kandé. La CP na coutume et puis na CP là parce que yo ba prix nous a abordable. Parce que nous sommes que tika boyo 1 kilo ce que combien? Ah ba prix na yo na bisio. En tout cas, aux ala décider. En tout cas, bah kilo, nazana nous et là on faut retenir sans frais à dossier. La salle à frais à dossier, au fois dossier tout ça, la fois dossier exact. Les kilos c'est 15 €. Fois dossier exact. Au tinani, et puis à partir à 10 kilos. Sorti de 10 kilos, kilo est combien à 13 €. La salle a pris au sali 10 kilos et comme 13 €. Na kisa ça paie en tout cas la facilité ba maman ba papa na facilité bino na ndenge ni so za na mbongo te olobi otinda koli muta kisa ça futa kaka yo ndengo moni otie koli na kisa ça c'est la normale mais koli ko longa awa eke ofutite eke futa manakini. Ah oui, OK, ofuti na kisa ça so do otinda biloko na kisa ça na kasavu na Boussou Jano 111 bis sur Birmanie au moins ba koma Gladys Exo qui peut ba koli na Angola lisusu. Ah voilà. Na Angola lisusu ba osika na kin. Siki na kisasa te. Tozo ke malembe to koma pe na ba Lubumbashi. Mais siko to wana mingi na Kisasa na Angola. Angola peut ba prix en tout cas ils appellent moins cher. Les kilos ya Angola eza na 20 € ya pam. Ouais aérienne. Paris, Angola, les kilos c'est 20 €. Gladys Exo. En tout cas na place au Bungate. À toi na Château Rouge. On est au 36 rue d'Odoville, 75 018 Paris. Numéro Zali, hôtel 0033 6 15 58 10 87. Makambo akobanga esili. Yo koma kobanga kotinda koli po ba mela yo po ba escroka yo ba carton ba escroka yo koli e koma te tala chez Gladys Mala Exo envoie sur ekomi koli ezo koma ba famille ezo sepela makambo ya kobanga esili ba chance balabala pe esili.